toyoka mwandambu ya makambo oyo balobi pona Grace Mbisi. Grace Mbisi ye moko pe aza kolanda, aza koyoka ndenge bakolobela ye, pamba te eloko alukaki yango wana azwi, mena kanisa akoki pe kobungisa to kozwa eloko mosusu. Toyoka. Grace Mbisi a décidé qu'elle devait dépasser les limites. Qu'est-ce que notre chère Grace Mbisi a fait? Elle est venue faire les snaps où elle a dit que Aya Nakamura l'a menacée et Aya Nakamura et elle se sont battus. Et que c'est Aya Nakamura qui l'a boxé. Je m'assois bien. Elle fait le snap. Elle dit qu'elle est au commissariat, à la police. Elle est venue porter plainte à Aya Nakamura. Ça ne va pas se passer comme ça. La justice fera les choses. Je ne suis pas dit non. Piétin. Non, Aya Nakamura, tu as osé me frapper. Tu vas voir. Elle a fait son papatoya. Elle a fait son parler beaucoup. L'histoire est arrivée jusqu'aux oreilles de Aya Nakamura. Parce que vous connaissez Twitter. Twitter, le réseau des sorciers. Twitter, le réseau des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie. Comme nous là. Mais je ne suis pas sur Twitter. Ils sont partis mettre ça là-bas en disant que oh, Aya Nakamura a osé frapper Grace Mbisi, la sexy. Nanana. Donc, Aya Nakamura a répondu. Déjà, une femme, donc une vraie femme, comme Aya Nakamura, ça ne se bat pas. Parce que Aya ne se bat pas. And that's a period. Arrêtez de mettre son nom dans les bêtises, dans les conneries, dans les futilités, dans les choses zéro. Moi, je suis fatiguée. Pour ceux qui ne connaissent pas Grace Mbisi, la section officielle. Grace Mbisi, c'est la maman star de Rachel. C'est une artiste, une femme congolaise, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis un moment. Mais elle ne faisait pas le buzz comme ça. Le buzz qu'elle a fait là, c'est fort. Pour ceux qui ne connaissent pas Aya Nakamura, je ne sais pas dans quelle partie du monde vous vivez, mais commencez déjà à chercher. Parce qu'Aya Nakamura, c'est une star. L'histoire, parce qu'Aya Nakamura, c'est une star. L'histoire, parce qu'Aya Nakamura, c'est une star. L'histoire, parce qu'Aya Nakamura, c'est une star. L'histoire... Regardez mon bois. Le forcer t'a fait quoi? Le forcing de chat. Tu forces la musique jusqu'à... Tu es devenu musclé comme ça. Toi, tu peux être catcheuse. Tu peux faire catch. Mais tu sais pas. Regarde. Si la musique que tu fais là, ça donne peine. Si ça prend pas, faut te déposer. Faut aller vendre. Ça fout à Château Rouge. Comme tes camarades congolaises là. Il y a ça fout, hein. Mon petit. Ça fout. Faut aller faire ça. Peut-être que c'est ce qui va donner pour toi. Jusqu'à tu vas ouvrir 15 boutiques de ça fout. En tout cas, attache ta ceinture. Tu es venu parler de ma grande soeur Aya Nakamura, de ma grande soeur. Attache ta ceinture. Faut bien serrer. Parce que dans cette vidéo-là, tu seras en zone de turbulence de la première seconde à la dernière. L'atterrissage même ne va pas se faire. On va rester en l'air. Ya, mamie. Grace Mbisi. Ya, mamie. Grace Mbisi. Ya, mamie. Grace Mbisi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Grace Mbisi, majorité ya batu oyo balobeli ye, bazali deja batu oyo balandaka Grace Mbisi na Instagram pe bisika kaka balandelaka ye, bango moko bayebi. Alors Grace Mbisi ndenge azali wana na yebi te soki oyo azoluka buzz, oyo buzz moko efutaka to eza buzz moko oyo ekitisaka. En tout cas na yebi te. Mais eloko na yebi mwana mwasi oyo atumbuli aza star munene. Grace Mbisi azali na bafanatique. Bafanatique oyo aza na bango bazali vraiment mususu baza toujours bafanatique ya mwana mwasi oyo. Na yebi te soki ekozala ndenge nini. C'est possible bafanatique bakoki komata to bakoki kokita. Soki bakokita oyo kaka balela mwana mwasi akoseli makambo tango mosusu
bakotika ye. Me lokola akomi kochange ba version ekoki kozala bakoki kokontinue na Grace Mbisi. Me Grace Mbisi bisika azali batindi ye deja na batu oyo balandaka ye akoma koteka safu. Menga na kotinda ete akoma koteka safu. Gai na bzomona Grace Mbisi ndenga za wana lokola azape na batu ebele oyo ye abwakaka mabanga eloko akoki kosala nde yango oyo. Grace Mbisi aza na chaîne na ye Congo Elengi. Congo Elengi na ye wana en tout cas batu bakotaka susu te ba view elekaka ebele te. Le sel ou bien eloko mosusu akoki kosala orien akendeke ko présenter kosala bemission neti nelengi ya Congo eza mabe te me akoki kosala boye azwi kaka même chaîne na ye oyo babengi Congo Elengi asali émission me autorisé na YouTube. Bemission oyo nga na bandosala na chaîne nanga oyo mutu nyonso aza na droit azwa yango atiango na YouTube na ye. Soki tokokabola mbongo tokokabola, soki akozwa mbongo kolekanga azwa. En tout cas bisika wana Grace Mbisi akokotisa mbongo te na YouTube me akokotisa mbongo ebele na mabanga pe kombo na ye ekotambula bisika ebele, image na ye ekotambula ndenge alingi. Bafanatiki ne bakokoma ebele parce que na kati ya YouTube mingi basalaka makasi bazwa mbongo ya YouTube. Misusu babangaka bacha elili na ye na YouTube to batanga kombo na ye na YouTube pamba te mutu wana azokanisake azolela na kombo na ye. Bien sûr tolelaka na bakombo ya bato tozolobela elobi Jael Show. Tangu tolobaka kombo na ye toza kolela na kombo na ye. Ça c'est possible po ezape bongo. Alors, mais soki yo moko mukolo site ozo sala makambo autorisé ba video oyo yo moko osali olobi ezala soki pona likambo nini ezala émission nini soko autorisé oya sepeli na émission ngana sali acha na site na ye. En tout cas na mabanga obwaki na émission asali en tout cas na kanisa kombo ya Grace Mbisi ekotambula ndenge tambolaka tilelo me na yebi tina akoluka babes ya boyete oyo esalaka makelele quelques minutes pe esili nango na ndimi teke base oyo ekomemela ye bafanatike surtout Grace Mbisi ye na mbongo balingani makasi eza mabe te ezali kaka parti ya bozwi meme nga na mokili oyo eloko na sepelaka oyo na yela awa eza kaka bozwi na elengi. Alors Grace Mbisi kolinga mbongo eza mabe te me sikoyo bon kosala base eza mabe te me linga okotisa eloko babengi mbongo. Oza na bato ebele oyo bwakaka, oza na bato ebele oyo ozoluka o continue komatisa ba relation. En tout cas eloko okokosala yango wana na chaîne na yo YouTube kotsaka ba video salaka ba émission pe longola ba logo oya yo wana ya oyo chaka ba logo no ebele ya Congo Elengi ezanga logo pe autorisé mutu nyonso apansa video na soka lingi alingi kocha na YouTube na acha mutu nyonso alingi kolela nango mbongo acha. En tout cas sur et certain okoyebana base ekomata pe mbongo ekokota pa na yo. Bien sûr okozwa mbongo ya YouTube te oyo bato bakotia bakozwa yo kozwa kaka oyo eza na site na yo me mabanga ekofuta yo koleka mbongo ya YouTube ba relation ekofuta yo koleka mbongo ya YouTube. Alors ezalaka ndenge wana soki olingi osala likambo oyo Grace Mbisi asali me Grace Mbisi ye moko aza na mayele na ye pamba te
abandi net lelo te, abandi koluka babase lelo te, alongola asala nyonso, atambola na bavoiture ya ndenge na ndenge, asopa champagne na nzoto, asala biloko oyo epesa ye pe base pe efuta ye. Alors oyo asali naza sir ye moko ayebi tina ndenge kokende pe ndenge ekofuta ye. Oyo nga nalobi ezali parce que ngai pe nazwa bonheur na makambo Grace Mbisi asala, na sepela na makambo nyonso asala na kanisa, nazala na nsima na ye temps ebele temps molai. Yango wana Grace Mbisi ye moko ayebi eloko nini azoluka, eloko nini akozwa. Lokola pe bakesala émission mosusu na Tata Oscar, en tout cas Tata Oscar ye moko pe mutaba base me oyo ya soin ya calme pe ya kitoko. Alors na kanisa basololaki malamu pote Grace Mbisi aluka moye a changer version na kanisa. Grace Mbisi ayebi ndenge kokende, bayebi ndenge bakosala oya bango. Mais pour le moment bana mabe oyo internet en tout cas bazo continuer koloba, bazaka continuer kopanza Grace Mbisi. Soki Grace Mbisi alingaki balobela ye na ba Côte d'Ivoire, na ba Cameroun, na Guadeloupe, na Martinique, na Madagascar, en tout cas azala calme. Bakolobela ye même ata na Sri Lanka, azala calme. Côté nyonso bayokaka musique ya Aya Kamora, en tout cas azala sir batu oyo bainteresaka na makambu bana mabe na bana malamu balobi bakoyoka pe bakolanda yango, voire même soki aza na chance Rihanna akokoyoka yango po Rihanna pe ayebi Aya Kamora pe ayembaka même banzembo ya ndeko mwasi wana. Yango Grace Mbisi toza kaka kotala soki aza kokende wapi, soki aza komema nini. Ndenge nalobaki na bemission mosusu wana, Karine Mokonzi amemi Grace Mbisi na leven moko ya likolo. Grace Mbisi sikoyo azoluka abanda kokende sikoyo ye moko po Karine Mokonzi lokola sa lokotaki ye bisika komaki na difficulté, bisika kitaki Karine Mokonzi amatisi ye lokola na modèle kaka na lobaki lokola bakoto considéraka bango ba adversaire pe baza pe ba adversaire na ndenge ya solo. Alors sikoyo niveau ba memeli Grace Mbisi akomi likolo a récupérer finance, a récupérer makambo ebele. Yango Grace Mbisi alingi sikoyo a dépasser ba bordure, a kende penza musika, atika Karine Mokonzi na se modèle yazolinga na kanisa eza bongo pe eza komona na ke aza na besoin atika Karine Mokonzi musika. Mais na ndimite Karine Mokonzi akotika Karine Mokonzi musika pamba te Karine akanga biloko ebele. Karine azali na biloko moko oyo eza na ba technique moko ebele, akoki kosala effort makasi to akoki kosala effort moke mais makambo ekendeke spécial. Mais Grace Mbisi en tout cas ye fasala biloko ebele pote amata. Mais bon toza kotala ndenge eza kaka kokende. En tout cas Grace Mbisi luka osala oyo kosala, biso toza kotala kaka oyo kosala. Mende soko kosala eloko salango pona yo, soki okosala ngo potika Karine Mokonzi musika akita na se. En tout cas liboso fo babenga yo pe icône. Soki babengi yo icône, en tout cas wana okoki kosala makambo ebele. To okomi na image ya ba icône menanu babengi yo icône te. Soko tiki mokili tango mosusu okozala icône to okotikala no kaka légende ya YouTube, ou bien okotikala star ya YouTube to vedette to mama ya bébé star. Po misusu bayebeli Grace Mbisi star te, bayebi pe vedette te, bayebi mama ya bébé star. Donc mwana ne Rachel côté mususu nde aleki ye. En tout cas Grace Mbisi tanga zako lobango ke mwana nae aleki ye côté mususu na succès nga na kanisa ki black, mais nayoki yango na munoko ya bana malamu na bana mabe oyo ya net, ba petit na ba petite na ba grand na ba grande oyo ya rando oyo eloko na lingaka.
ba oyo bavandisa rando na 5 continents oyo tozali. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.